Mbote na bino bandeko baya mwasi baya mobali ezanga mama avec Kilumbu Shembo TV malgré ça nango émission te ezaka télé réalité moka to fait na pourquoi ezaka na cadre émission pe ko salisa ce bon moni sani bona lutaliba c'est que problème tozo kalinga mwa mbinzo na biso yo malgré la banda qui me bandelité on a zana nka mwa di solo muke mbinzo na biso tozo kalinga toche matungulu toche tomate et aka ko kalinga to katoli mwa poivron na kati piment verte to baka piment verte na tombo les mbinzo ya black o ya noir yango wana totikanga nanu et sala na sengi na bino kaka boko ta kotana rek Kilumbu Shembo TV o sanyo to ko présenter mwa mbinzo na biso na oliango apamba to koliango moko koliango makemba koliango na fufu na mwingi sima na fufu mwaka di solo boko tabomi abonné pa en rek Kilumbu Shembo TV to balola kapé to kozanga pe ko balola kango te po tomate ne bela to ki tomate ne belité sala kangai faut tomate bela kana biloko émission nango mo batkola bango na 3 pièces mbala sima mbinzo ko sangsala mayeba matoi ya ko sangsala makayabu na mbisa kokauka babenga yango 3 pièces boko takota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV masolo eza wo batu nyos pazomi abonné na chaîne nga na linga bino mingi na pesi no ba bisou nzamba pambola bino na 1+1 bozomi abonné na kati nzamba zo ko continuer ko pambola nga pazo continuer ko pambola bino boko takota mikolo sponsor ya Ezu o akumpe ko sponsoriser nga producteur ya sika kombo na ye Olivier Bizao zo mama Leriette vraie production nanga na ndenge na zolamba azotinda toutes sortes ya biloko na kolamba ya onde na représenter bino ebandela mbinzo Olivier Bizao producteur nanga ya mikolo yo oya lobite ngai cadeau na kopeso mama Ezu na kopeso cadeau kana bana kosimo na bilei ba makayabo ambassade ba mbinzo ba mongusu kabiloko ya Congo ezota na Congo ba fumbwa poto sela kalango émission apesa nga pe mayele makanisi en tout cas koza na moi sponsor moka zo simba na musala il faut kokumisa kaye vrai producteur vrai sponsor Olivier Bizao na kata Canada na Ontario nda fandi côté anglophone yenda simbi Henri Kilumbu Shembo TV vrai producteur vrai sponsor nobala kenda sambo modola kenda sango plutôt motema malamu abitika na pambola nzamba pambola yo abitika na tika ser na ngate ngala pesi kaka na kozala sponsor kaka bilei na ba matériel ekozanga pona yo tokopesa tokosala nyonso bamatisa Henri Kilumbu Shembo TV Ezu Olivier Bizao merci papa nazwa ki déjà ça kembinzo ekotaki euti Canada boke euti Canada euti Canada Ontario ambassade ezoya zombo ezoya mongusu zoya yango nde bozomona totiena nuboye tokalinga ngo pona présentation ya producteur na biso ya solo sponsor ya Ezu TV Olivier Bizao mwana Canada vrai producteur vrai sponsor motema malamu abi ko salisa tala mbizo atindi ekomi mama arrête pas ya ça nango pe émission malgré to bandi ne bandelité bozomona ngo ndenge to bandeli yango baya mwasi totika ngo tomate ne bela boka kota na rek Kilumbu Shembo TV bokota bomi abonné ona na koti te sa papa chéri aibisa mama chéri aibisa ya mosi ya mobali tata mwasi koko leki kota mi abonné et pas en rek Kilumbu Shembo TV masolo eza wo masolo o yemoko ime papa chéri post sponsor a koti na masolo yo Olivier Bizao mwana Canada
oazo produire Henriette Kilumbu Shembo TV. Papa motema malamu Nzambe apambola yo. Bisolo ezakaka kombo ya Olivier Bizao. Pa poti masolo ango. Atali ser na ngai bi kolamba aza mission na yezo kende bien abi ser nga na posimbo kaka côté kolamba côté bilei ozana besoin kolamba mungusu ozana besoin kolamba fumbwa ozana besoin kolamba nyamba zamba ozana besoin kolamba pose ozana besoin biloko utaka origine na mboka na biso poye moko Olivier Bizao azana ferme tala muneni famille Simba. Tashi kwa kotina masolo ango merci penza oza ki remerciement ya Olivier Bizao mwana Canada talambinze na bimisa yango na moto te talelengi yo ozotala okoliera nini bamisusu bakolia na fufu bamisusu na makemba bamisusu ya pamba. En tout cas Olivier Bizao Nzamba pambola o yango te bato nyonso bazoyemba yo ba héritier ba Kofi ba Fabricas obala kenda sango olakisi penza ndenge oza penza moto na tembe. Merci papa Mbinzo yango nazwaki na sepeli Olivier Bizao. Botia ba comment na bino bokota bomi abonné na kati ya chaîne Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wo. Sikoyo awa nazo présenter Mbinzo na ngai. Na présenter kango muke eza na nzumu me muke kaka po batu ya YouTube bamona mama solo Olivier Bizao asaleli papa umera Mbinzo na biso ngwana ebeli tobeka elengo wapi ele kitina mukua makoso mama mwa moke ko tina kati mama tunguru mwa ai muke mwani ngaba suna sanya po evimba ni baksimu suna sanya po evimba mama nga penje koti tina kati baya mwase bolingi Mbinzo na bili makasika za kona ba tokisango tokisango osokola ngo tango tokisochepe na mungwa si ko sokola ngo lambiango. See you, bye, abonnez-vous. Merci mon sponsor, mon producteur Olivier Bizao Nzamba pambolao. Zwa Oyozangi, vrai producteur, vrai sponsor à Mikolo Ezayo. Ok, bye.